Côté place aux amis aux santa on dit moi présence à bateau maman papa esprit et qu'on vend dans la forme il y a lili il y a ezana ba esprit musu se vend dans la banzoto Élisée azwe biseli abi non papa nana besoin ya double option nana besoin bi lo mi balé oyo zana ngo de yana mo mais nana besoin ngo double mais Eli abisi abi non problème té mais nana na ngote mais soki na mati yo récupérer ka manteau à partir lamba bako kanga moto à partir lamba bako bebisa via moto donc tozala awa avant to si ça ba makamnus no misaba logo o lotala logo o église nezala nango yo moko zolo logo o église nezala parce que ezebelez démon ya mai tozana démon ya mupepe tant tozolo bela abadon tozolo bela makambo esala makana niveau ya terre yo pesa ko frandité on a besoin avancer on pesa la dimité on a besoin bonga c'est impossible pas nzambe il faut nzamba sala grâce akiti angunzami a baiser ma belle c'était une alliance nzembo moto bimana chassa amina boma moto bomelanga moto donc bakomisi nzambe yanki ba alliance osala olingana kana mobali bosala alliance makela mobali lelo akufa tala ndengo za yo pe ba réclamation ata osala alliance makela te tango bimana na batu wala c'était une alliance quand mona batala batala ya tsako oyo eza makambo ebele mona mutu muso ata mona mokilo mais akabwana na cette partie ana mai ana zamba donc ça tambola boye mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Voilà, chers amis fidèles internet, balandi nyonso toujours bozora libako quand émission na kacha chaîne les Nazariens TV na cadre émission de notre table sainte où est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens à vous remercier toujours d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis d'abord un grand merci na Emoko Mama Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci na Emoko Alain Oazana Régime, pourquoi pas une équipe mobile les Nazariens TV. Les table sainte au continue toujours si j'ai un biseau toujours on a prophète Joël au dernièrement vous avez propos il y a prophète Joël ko expliquer mais il y a pas puis il y a sirène voilà toujours babima na banini et le lot toujours deuxième épisode toujours continuer toujours yango avant de continuer on ancien na régime ameka banseli so chant vraiment ils ont édifié bana nzambe lo sa comme konze tozonga après nzembo oyo Allez, Katela. Yambaloya daba pastel bakokata. Allez, Katela. Binana yo. Yambaloya daba ministre bakokata. Eli. Okay, toka mula.
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa on y va allez katela allez tozozonga sikoyo tozozonga tikela katela nazozonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini Côté place aux amis aux enceintes, on dit moi présence à bateau. Maman, papa, esprit et qu'on vend dans la forme, il y a Lili. Oh, il y a bateau boulot, il y a Lili, il y a Ndako. Et contrôle la fino nyoso. Mais si c'est qu'on vend dans la forme, il y a toile d'araignée. Azo contrôler vie à Ndako no mobimba. Musu pas vendre dans les lamba. Au moni tala, mundele, bambe konyo so na poto mundele, aza mayele. Mais mayele na ye souka longa 500 kana bondoki. Pourquoi? Na magie. Parce que à mona au moins mundele azo sali caméra ya bouton. Caméra ya bouton. Zolana. Ya ezana ba esprit mususu evanda na banzoto. Evanda on elamba. Oui. Elamba no Stéphanie. Evanda on elamba. Maintenant petit exemple. Eli azokende. Mais ayebi si Élysée, abi Élysée. Nazokende. Mais koke nanga ya lelo moko ekoya. Eloko ekokoya wana yo zwango. Et pourtant Élysée azobi seli abi non papa. Nana besoin ya double option. T'as besoin bilo mi balé oyo zanango. De yana mo mais nana besoin yango double. Mais Eli ayebi si abi non. Problème te. Mais ngana na ngote mais soki na mati. Yo récupérer ka manteau. Manteau betango ya ke kwei Elisa moni pe manteau on dire ah elambo vieux goût à chance ne ba bilambe elambo esa nini. Mais alors comprendre que manteau eza na pouvoir tango abeta na mai fungwami. Zolanda à partir ya elamba bako boma moto. À partir ya elamba bako kanga moto. À partir ya elamba bako bebisa via moto. Bateau botika bilamba libanda na tandi na poto na tandi na balcon na Kishasa na tandi bilamba makambo se passa na butu so bafungolo misu odunga adaku na porte no o bando zalo te o kangi porte no bien tem susu prière ndaku chaque butu parce que il y a des événements où se passe kana ba butu papa mambebele se passe ya grave zolanda maintenant bête azo contrôler nyonso ezala ba konzi mboka mingi bakonza mboka mingi bokonzi vanda na maboko ya bête to mesko ba église nini na baseli ya nzambe nini o bazara ba travaillera na bête. Il y a des signes ba marque ya ba logo ya ba église na koya na olaxa ba logo na loba beti na olaxa ba logo ya ba église o evanda sa na monza butu à partir ba logo wana donc tozala awa avant to si ça ba makamnus na sa ba logo o lotala logo o église nezala nango yo moko zolo logo o église nezala parce que ezebelezi hein parce que Satan ce que sali alias na monza butu yeba ke il faut za na bilembone na nzoto non et ça il faut to continuer non pas comprendre ba makambo susu après to refungola ba biloko parce que nanu makambo to fa to le bela lelo to le bien vraiment te to za na bête si on a lina kota na belian ozolanda c'est ça na kokota kokota baza ebele dans la monnaie là des personnes té na bakomona wana facilité ça des personnes non nga izana bato na tenga bakombo té autant ga mingi na émission non on appelle ça par exemple ya bato ça autant mingi
Denis Les. Non, non, problème est années. Non, problème est années. Vu que yo na non, na vanda na bangote, na beta masona bangote, problème est ça. Tant que le belaka vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eza bato bana libulu babika. Signification de délivrance eza kolonga na molili kokota na lumière. So na lobby, makambu ya frère wana na obena makambu ya prophète oyo eza par rapport ya quoi? Par rapport ya ba art. Papa maman banderbola nanga. Omoni façon de parler na ngai ekozala non, non, ça va m'embêter. Dans le belaka mutu nyonso o azana erreur grave alinga me mabana nzambe na libulu. C'est pour cela moni na fungula ka ba makambo et un peu sérieux. Baza banguna na ngate baza batu. Ouais, là justement à ta part. OK, to ko maman deuxième eza. Non, na lina to le bela parce que tozaki na tozana Belian, Liliane. Nani Belian, Liliane. Abaddon, bête. Autour le bête. Autour le bela bête. Maintenant, il faut pas comprendre Abaddon Azanan. OK, vas-y. Ozolanda. OK. Maintenant, quand on dit tant le bela esprit, il faut boire baké. Tozana terre. Des mots bengi terre, ana multi combo. Ozolanda. Ana ba combo belé. Des mots la terre. Terre. Ok. Tozana mai. Zolana. Tozana mai. Demo ya mai. Tozana demo ya mupepe. Ezana demo ya mupepe. Ezape sous na demo ya zamba. Ok. Tant tozolo bela Abaddon. Tozolo bela makambo esala makana niveau ya terre. Na mabele o. Bête azo contrôler ma spiritualité. Mais Abaddon, c'était des mots où azo travailler na ba esprit et belé à côté sapé castre na katia ba travail na yewana. Castre c'était des mots ya incrédulité. Azaka na ki incrédit na niveau église té yo pesa ko frandité on a besoin avancer on pesa la dîme té on a besoin bonga c'est impossible pas nzambe il faut nzamba salo grâce sikoyo castre siko abloka biloko wana comment des monnaies castre ozolana abloka biloko wana omona mutolela lela nzambe re maintenant a travailler pourquoi travail na ezali yo nyataka matambe na yo na se papa maman yaya ndeko zolanda nga atomati avion Souka nango il faut quitter la se. On y a tamabele. Ça l'a remarqué. Beti mukolo mususu ayaka na pays moko akiti angunzami a baiser mabele. C'était une alliance. On a bête. Oui. Sikoyo Abaddon ya kotaka na dimension ya ba alliance. Ya batu ozola nanga koko na yo so batunyo kombo yeba ete ebele ya batu aujourd'hui lelo ba souffrir nzoka force ya démon o asala alliance na bakoko na biso ezaka kalomona bakoko na biso mwana obela bo azuma lumba atie eza makiso ebikisa ya bakiso ebikisaka mais on a quoi sur la nzete à l'aise ozolanda kwaka beti wa babylone bango basalando salana a sur la nzete zoloba na ya zo répondre est-ce que nzete zoloba nzete zanali nzamba sala mutu nzete c'est un esprit oyo ezo travailler na banzete ya kota azamba chaque 3 heures chaque 3 heures agena olukanini omona batumo songolo bazalaka obligé ya olia biloko nyonso mais soki opesi mbembe famille na bango balia mbembe te famille na bango balia nkoba te balia ngando te ozolanda bango mbisi soki obomi opesi bango mbisi ya loko tumboli bango eza ba payer belé na monde de na mona même Inde kuna so bomi nyoka problème ozolanda et comment ba force moya ba totem maintenant démon oyo aza na chargé nango nde Abaddon
en condition na alliance sans le savoir parce que to uta na mabele alliance ngo asala kango ndenge nini demo oyo azo travailler na castre maintenant ako utiliser castre a peso ba idée omona musala ezate makamso ezate nzambe ifuna kende namona nakota na ndako nganga nake kuluka bakisi naluka bokoko moko boye ebele ya ba pasteur bakota biloko nit pasteur oyebini akota nasilisa lisolo to continuer donc nasala bo même bakoko na biso akala mutu aza malade azobika te il faut que na zamba lela bakoko na ye koko songolo bible ezoloba soki mutu akufi akendaka libela so mutu akufi akei ça suffit pour lui mais au moins kala ezalaki okebokele na cimetière akoko na yo voix ezobima o koko na nga non c'était un esprit c'était Abaddon donc ayebisa yo kende kuna sala boye mais eloko boye kolia yango te directement la totem donc moi na biki mais na biki wana yo kolia ngando te olia ni tabate ni okolia te na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme on a été bandé qu'on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone vous en monter déjà vous en nango on a 3 numéros pour Paris vous en un numéro pour la Suisse vous en un numéro pour la Suisse. Non Nazareta nzala na Congo esili Julia ngana kangisa kia fufu ya mode yo bandika na fufu oui pour Nazareta dans un système mbimbi na mbongo ya shingo bon ok vous allez silio Sarita qui dit sérieux. Ozolanda on continue alliance maintenant on est obligé de chaque mois que chaque jour ok ndaka ko baka makasu to baka biloko wana maintenant c'était alliance on continue ngo na sacrifice ya génération na yo mobimba donc bana na yo okobota il faut te ya bango okolianga ndote okolianga bate maintenant ezana ba alliance parce que ba alliance wana aujourd'hui monde comme monde Android
otolobela même na niveau ba mabala ba alliance wana ezoganga ebele basala ba alliance bana o bana nga baozana mbongo ebele mais ba bala te parce que yo ozu mobala bien lelo boza bien papa et compréhension bokabwani lobo kuna ozu mobile bokabwani lobo kuna ozu mobile bokabwani ovandaka na mibali te oluka nzambe na ba prière mais source nango ozo ebate waniza abado ozolanda parce que ouais quatre terre non toi la terre ozolanda en plus que on comprendre te yo bandoto na ezalaka na lupango na bino oza na poto molotaka lupango esalini obona lupango ya mabele te omonaka ozala kati ya lupango ebo na bandoto ezalaka ki par exemple koko na bino akufa par exemple ozolotaka ye mingi koko so akufi basala nini bakunda ye wapi na mabele parce que yo komi kolotaka koko na bino tout le temps olotaka koko na bino c'est un esprit moto akufi ake libela eza na esprit oyo elataka bilongi ya bato mpo eya na bamessage. Dieu ne parle tantôt d'une manière et d'une autre, papa. Eza baformule ebele nzambe alakisa moto alakisa pena tala pasteur moko au ba pasteur mibale ya mindele bauti poto baye bana campagne moko pe azalaki aminanga ye pas na campagne bakutani bamati ngomba mangenge ngo bake prier babandi prier ba prier basali 3 mois ya mindele bakiti basali campagne population plein ya bato mais oya Congolais sali campagne bato bazate a baby simbongo azonga ke prier bi sinzamba bi Seigneur pourquoi ba oku ya bapaya ba na mboka basala musala ça va ngana osela oya bosolo sko nini sali ke ngai na makambu esimba te tout nzamba bi si abi vandaka kimia abi Seigneur non sala le souté parce que on a ba na kotikala ko sala sous campagne te na vina nga azolo bako normal azoloba boy tala makambo esalama moi-même namona ba makambo ebele pasteur alala na butu nzamba ebisi abitala yo zamba ele te tala kuna zola dadi pasteur atali amoni ba koko moko emindele ba kombola liboso église bazo kombola liboso église bazo kombola ba koko na ba kufa pauvre mais bana na bango nde ba mapasa wana Yolanda, bama passa de bana bango. Après, abisa bitala, amoni mutu moko tala bato ebele, azoboma. Sacrifice, liaka bato, boma bato, zama bita. Moni koko na yo makambo sala. Akota na ba alliance na ba lié. Vous avez capable ya koloko détruire non va forcer ya ba lié o ya ba alliance koko no sala. C'est pour ça prier o sali. Et alors pour na détruire ba alliance koko no sala. Obi alela ami papa na woti go souté donc makambo ezala liboso na ye babongi sele nzela ya mabe donc eza ba force ya badon asala ka ba alliance bena ba koko na biso lelo o ngai ezongela bana parce que ngai wana polongwa ya na solution ka moko mais ebela batu ba yolanda nga ebela batu musu ba comprendre ka te ebele be ba oyeba te nzembo moto bimena kishasa amina boma moto bomelanga moto do bakomisi nzambe yanki tela lo ba matante ba ozobona do nzamba komi yanki do nzamba komi zulu nzamba komi do Abraham asala makambo David alobe belé na Bible est-ce que bomona ba makambo amina tielanga na se atia nini na se loba vérité donc nzamba sunga omoni babana nze bazokota na libulu bazokota na libulu na ba sorte belé Zolanda ba alliance au salo lingana kana mobali bo sala alliance makela mobali lelo akufa tala ndengo za yo pe ba réclamation ata au sala alliance makela te tango bima na batu wala c'était une alliance il y a des réclamations eux posa na nzoto na yo et quand tu peux kat nanga à cause quand tu sais un rapport sexuel ce que c'est na muto sida ozui sida yeba que même na spiritualité okutana na muto ko zo malade de belé sans coup sida. Parce qu'il y a des maladies spirituelles. Et ça, la maladie à spiritualité, il y a beaucoup, papa.
ne sais pas délivrance à bato si demande à mutokondaka ba docteur ba luki malade ezate mais aso kondelela ni malade oyo maman ya makolo oyo malade ya misu oyo ya libuno oyo esila kate ezanini c'était maladie spirituelle soki nyonso nezotana balia swana bolingana mobali mais mobali makambo asalaka même yo moko tokoka te na monza butu bakorepe même force à mobali po yo boya ka mobali tango yo boye koto musu mobala ki afunga po yo obala te ozolanda wala dans la terre wa to évoluer vu que c'est l'homme de Dieu to ce terre non le site to kota maman na eza mulai to ba dem sur 3 heures de temps parce que eza aza demo azo travailler ozolanda nga épisode par épisode azo travailler émission ça épisode par épisode to bien la deuxième Abadan Osco terre to bien Abadan to za na terre Abadan de to longoli to za na terre déjà to côté terre régime déjà on ça va signaler déjà pour nango c'est ça maintenant terre en compte ça ba na ba alliance wana po ba via batu ebebaka tango bino bozo kendele na ba église beaucoup te na bête combien de fois maya bibembe omona yesu azala na bino quoi yesu so ba peso bo makambo ebele esalama na niveau ya na kati ya église ya monde nini église précisément wapi maya bibembe terre soki a récupéré na alliance nyonso ya bloqué tango okende bokekutana na bête bête ozwa apesa bamai banini na ye wana tutututu okende bapapie moshwa balokotaka oyo nyonso ekenda na place moko yango moto evotaka yango moto evotaka baetwala bato nde ezovote ozolanda wana nini terre alibere yango bête Abadan alibere bête ozolanda maintenant na kati ya Abadan eza na ba force familiale oyo evanda à partir de l'alliance. Alliance oya luti asalisa bino na besprit oya posé. Ya lokola mutambe na gauche mais aozelo na droite. Ndenge Bible ezoloba. Apesa na gauche na droite ça bombe botu na gauche. C'est comme ça. Satan a créé tanelo mo salate. Nyoso sala kaka go récupérer pas bateau. Maintenant tangu yo na famille bomo na famille na bino obalaka te famille bobongaka te famille avance mais ezalaka te parce que obanda komi poser ba question Seigneur Nzambe nini esalaka boye etino na église alekuna na libet ayo récupérer yo soki oza na vie ya ba prière toza na ba aventure na vie de prière. Ok, voilà l'homme de Dieu vraiment la monique non le loto suka awana bête et na Abadan la terre, nous continuons, vu que TV Zangonga, nous continuons vraiment le tour suka et puis nous continuons la journée la nuit, nous continuons deuxième partie na bisu na terre, nous capello et puis zam obi mai to fungola mystère de sirène ezali ba sirène zamba baza ya nini bazali nyonso to fungola parce que za ba démon mususu akita ko nyata mabele to suka de l'espace ba mona ezaka ba esprit ba bato baza ba démon ba ndokyo ba mona parce que ba moya rouge et bima kawana za ba signe ozola nanga il y a des signes papa rozo loso tient na verre ozo tient na verre au sali prière nyonso bambuma loso nyonso komi bambongo monta bambuma ne monta bambongo quand on a batala ya tsako oyo eza makambo ebele pourquoi banganga mi balinga batala batsako batala nini c'était la connexion spirituelle eza ce que babiloko evandisami na babeliane baliliane dès que ton fungola ngopo batu ba comprendre okenda wenzo sombi biloko oyo olia yo moni biloko mais za babiloko muso tekama c'est eza batu balakisa na chaîne moko ya biso ya Kinshasa ba Molière muto aloka boato a pêcher mbisi mais mbisi anda nga pêcher bimisi mbisi atena ni mbisi akomi muto na ndobo awa ndobo a pêcher mutu na mai awa na libongo na biso ya nini mina ndobo ça veut dire que a pêcher ki a pêcher mutu pe mutu ngazo babite papa na ngam ta komisa ngambisa mai ebela batu bakenda balima bomona ka bango te bazar ba monza butu tanto kota ba belia balira o mona monza mai ndenge zalaka zamba yo le kano na zamba yo kia manga nini mais eza monze be ba immeuble tonda tala makambo eza ebele dadi ebele
mona mutu musu atamba na mokilo mais akabwana na cette partie ana mai ana zamba donc ça tambola boye aza muto ana mission. Ok, voilà l'homme de Dieu vraiment tout bon tout repère tout tika na posa tout tika bino na posa te mais tout continue toujours dans l'homme de Dieu pour nous décortiquer ministère il y a ministère aux passé dans quatre monde l'homme de Dieu a vraiment tout décortiquer l'autre ceux qui dans la terre et puis monsieur Rolanda tout évoluer na mai na mopepe na zamba et tout l'homme de Dieu a décortiquer on l'homme de Dieu tout na suka le baso ko zani peut saper numéro de téléphone nao so bat ba na posa ya na posa no ba rozo pe numéro ya téléphone ya prophète Joël Ezali plus 243 91 845 13 numéro ya prophète Yangoana. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci vraiment pour la remarque toujours Bozo Pesanga. Je dis aussi un grand merci à maman Tiffany pour la confiance au Pesanga. Merci vraiment pour la remarque Bozo Salanga. Je dis aussi un grand merci à Moko Alain Kiankala Wazali na Katia Régime. Merci vraiment pour le déroulement. Merci vraiment mon frère pour la remarque au Pesanga. J'espère que base Mobimba impérial na Katia Maroc déjà. Je sais que d'ici là déjà maman Bozo Salama a déjà wana. Merci vraiment de soutenir l'émission Oyo. Et je dis aussi un grand merci à Judith Yego depuis les États-Unis, la femme de quelqu'un, Zamba Pambola, Judith Yego, malgré nos problèmes, j'espère que tu es toujours là. Et je dis aussi un grand merci à mon oncle que j'aime beaucoup, Alvin Béa. Okay. Joyeux anniversaire Nao, mon vieux. Ah bon? Joyeux anniversaire. Ouais. Merci les gars, on se retrouve à la prochaine. Ok, bye. Non, il y a ma kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela kuna eza mambo mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali ya distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingongo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe
naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po